atuninga meto yoka ki ke bolobaki ke il faut baraka tubela tubelita bimi prison na yebisa ki baraka na yebisa ki ke non baraka mogisho akolimbisa na yebango ninga na yebeli mais na kamwe baraka mogisho abengi ba journaliste na kati église na tempelo na nzambe azofinga baraka azofinga Roger Baka Roger Puku na tempelo na nzambe non wana c'est oyo yazo sala wana eza oyo yakosala te lokwa mosala nzambe vraiment aluka déjà ndenga se repentir et kosunga ye nzamba sungi ya bimi prison infraction o bakangela ye na Brazzaville mutu moko ayebi yango clair azati oyo elobamaka na miso ya bato nyonso na bémission baraka aescrokaki soki aescrokaki te ye moko akosala pe mission aexplike non aescrokaki te mpona kosunga bana na nzambe oyo babetama bakoki paster aescroke biloko nyonso ntango toloba yango fo koyebaka ke bozo engage nzambe bosala émission na chere boloba makambo eza bosolo soki eza na paster moko akota complot bakanga baraka mais baraka azoloba ke ya obanga su prison te mbetu na ye etikali kuna ye aza moto akufa wana eza esprit comme aza esprit tanga kombo na ye bishop baraka lobake moto afundanga kuna eza kankenza biso nyonso toyebake no kankenza moto akangisa baraka dans ce cas biso mpe tokosalela kankenza bémission soki aoloba ndenge azoloba na tali ba émission que bato nyonso baabandonaki ye bato nyonso balingi ye te bato nyonso bazoloba kazandoki eza oyo bato nyonso baoloba te parce que biso bamisu tosoutenaki ye mais ntango ozosoutenir motu il faut pas que bino nyonso bokende kosoutenir ye sur le plan physique dans le sens où bino nyonso boye non bokangi ye mpo na nini te d'abord likambo bakangelaki ye nanu biso toyebaki te le propos ya bishop apparemment ça va à côté de la plaque propos ya bishop eza mabe parce que Bible ezoloba soki loboko ya gauche epesi droite ebate. Ici, je ne suis ni contre ni pour, mais s'il faut faire des analyses, miracle lokola ya mbongo ebimi na poche ya mutu. Wana eza miracle ya ndenge nini? Est-ce que bon eza la Bible dit à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. C'est la Bible. Na mutoki na yondo lia lipa. Mutu ala muki na tongo salité à une église pasteur a yebisier au nom de Jésus $1000 na poche. Ati le bon na poche $1000 rebimi eza magie. Na lobi eza magie. Na lobi eza magie. Ya solo eza magie. Na yebisi yo pour la 4e fois que eza magie. Mama bengi aza na ndako bisi kota na chambre tombola $500 eza magie. Na lobi boye eza magie. Yo une église au salagate. Pasteur a pointé au frère nazomo na nzamba hotel sango za mpia ko na posa garantie sikoyo ka miracle na poche no $500 ochelo boko $500 ebimi eza magie die cause la pas aventure ba yokana ki bacha $500 na poche ba impressionner batu parce que miracle wana eko bongisa fille ya frère wana te eko sala pe batu baza wana batu bela te soit ba se repentir ba kina bokonza likolo eza magie soki eza magie te eza ba aventure. Lorsque ba faux miracle ezokota na kati ya évangile ndenge moko pe na ba faux prophète ko bazokota na kati ya évangile parce que lelo Satan a moni que bato ba ke suba ndako nganga te azui ba serviteur na ye alatisi bango bato japesi bango ba Bible bokende bote ya parole après bozwa ba amo wana nyoso boyela ngai yango moni sko tango ba miracle wana nyoso bandi ko salama il le faut to sala banaliza ko tesa bana na nzambe ke ligorodo ekobima na nzoto ya mutu te. Mais si on se le bien, c'est corps étranger qu'on fait jamais na kati. Jamais. Déjà lorsque biloko wana ezo salama na kati ya église ezali abomination. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zwa pe bambona nga bien ya ona préféré na sala nga vio accepte de cette bague que je place à ton doigt. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro de vérité et réalité dans vos maisons, dans le métro, certainement partout où vous nous suivez.
tout le plaisir est les nôtres. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons Gédéon et Jordan Panz qui sont aujourd'hui à la prise de vue. Alors nous soulignons la réalisation de Jordan Panz, bien sûr. Infiniment merci à tous ceux-là qui ont toujours suivi cette émission, en commençant par Yadjani Sita, depuis Switzerland. Alors sur ce plateau, nous allons recevoir notre invité avec qui nous aurons à parler en long et en large en ce qui concerne l'actualité, bien sûr, parce que comme vous le savez, depuis un certain moment, vraiment, ça fait buzz du côté et dans le domaine chrétien en fait. Depuis un certain temps, il y a tiraillement entre serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de langues autour d'eux. Alors nous aurons à comprendre qu'est-ce qui se passe et d'où viennent ces problèmes. Alors nous allons recevoir le prophète Marcus qui est un habitué de cette émission avec qui tu remets un peu quoi échanger. Prophète Marcus, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Papa Lendele, bonjour Nabandekon Sobazolanda Biso partout. Zambé Alola Pamboula Bandekon Sobalandaka, nouvelle tendance. Zambalola Pamboula, bon, Biso toza bien, Yeso Bateli Biso Kimezen. Ok, alors on va quand même aborder un petit sujet. Au fond, là, après au fond, là, on va brèche belé, tout autour, il y a sujet. Voilà. Mais prophète Marcus, dénonciation, c'est quoi? Parce que bateau, ça veut dire que bino batubo mesana ko dénoncer, on dirait boza ya ko panzana. Ko dénoncer, musa les autres continuer kaka, ya ko dénoncer ba evra mabe ya satana kati ya bana nzambe to esili. Non, to zalera déjà ya kosangana. To zalera kosangana te. Dans mon avis bokenda kaka de paix, on dirait idée na bino zalera kaka place moko. Pierre na Paul bakolo bapelo ko moko. Pierre n'époque na ya lobaki loko moko boye, Paul pa ya lobi yango parce que musala nzambe za continuer. Il faut qu'on dise ma continuité. Yo zane siko sala ki suki ezana bato musu bazo ya babandi, c'est pour dire que Elia azalaki na tana ya suki Elisa ya zuipe ezana place ya suka ki, c'est pour dire que tango yo zoya ezana eloko asikate, donc ezana muto olobate ke ngande na bandi eloko yo poza te, même Bible ezolobake eloko ya sikezate o ezali ezalaka déjà. C'est pour dire que tozalaka na bloc moko te, ezaloko to sangani toza bloc moko to dénoncer ce qu'on a kati ya bloc wana toza contre batu tel. Ce que tant to dénoncer photos à la contre bango te. Biso nyonso na ba pasteur oyo bato bazo détester na biso pe ba o ba détester biso tozana ennemi moko o eza diable. C'est pour dire que biso tozana ennemi na biso moko o eza diable, tozana armée o eza na ennemi moko eza diable. C'est pour dire que tikala ko yeba ke muninga o ya ko ilelo diable muta ko esi o aza ennemi na biso et ko sala pe que lobby yo pe ennemi wana combattre na même domaine, to na même péché, to na même likam. C'est pour dire que tant to dénoncer toza ennemi ya mututé. Toza pe na bloc moko te, d'abord toza la pe na bloc te pour toza na communauté te, za pe nini te, ezaka ke mutu na mutu azana ba limite na ye ayebi mission nzamba pesi par rapport à mission na ye osala makambo nzamba ebisi. Ngana ko sala makambo nzamba ebisi ngai. Prophète Enrico asala makambo nzamba ebisi ye, prophète Baraka azosala nzamba ebisi ye, prophète Francis Tatou osala nzamba ebisi donc munam to osala makambo nzamba ebisi. Mais en regardant en fait ce qui se passe sur l'espace médiatique actuellement, tout autour il y a bana nzambe. Quelle lecture aux osala? Bon, lecture exacte qui est comme une attente de la fin, nous devons voir tout ce que la Bible a prédit. Tout le monde en haut déjà, la Bible dit dans Mokanda, il y a 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, la Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous sommes là dans les temps difficiles. La Bible dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Vous voyez tout ce qui se passe là? Yangonde Ezo Salama. Calomnie wana ekotiti na kati ya église. C'est pour dire que mutu akoleka facilement azu micro a bengi journaliste na ndako na ye afingi pastero pa bengi journaliste na ndako na ye afingi pastero eza makambo elobamaki déjà na Bible. Mais en fait bizarrement eza makasison eza plus par exemple ndomona mingi na bato ya mokili o neto benga bango. Mais bizarrement ça change de cap en fait. Mais pendant le ekotisko na basali na nzambe alors ça étonne en fait. Pendant que tout ça que mission moko na yo ya apôtre moko na Belgique apesa pasteur Kindo qui je crois na yo que ba audio ya pasteur. Nabisa ki yo que le Congolais nanu kozalaka Congolais izana moi semence moko boye ou ezaka ya polémique, c'est pour dire que na ba pasteur ba na polémique na ba musicien bazana ezaka ba musicien te polémique wana na ba pasteur bazala kana. C'est pour dire que mutu mususu akoza osala musala na yezo tambola bien te ce ko azana besoin yeba na fa luka ko critiquer nani même mutu wana zana niveau na yete fa luka critiquer ye batu ba chaika soko tali ba émission nyonso ya ko finga ya ba critique ça compter ya bato ba yaka ko lakisa ba makamba salité bango nde baza kutuna ba vie ya ko sakana te soko longwe bango eza bato ya ko finga polémique parole de Dieu eza na suka
yango etalama na ba 30 000 vies 3 000 vies 7 000 vies so ba fingi frère tel évangéliste tel la fingi pasteur tel wana school ba vie mati mutu nyonso akende otala ba finga kinini ozomona eloko wana eza plus na kati. Restons dans la même brèche. Je crois que nous avons tous suivi les images, plusieurs interventions. Il y a Baraka Mugisho, Bishop Baraka Mugisho. Je crois qu'il a réalisé plusieurs émissions. Je crois une dizaine de missions déjà. Sali. N'agnon surtout parce que déjà aux AP amoureux quand même. Il y a Makambo Zalaming à la page. Alors on a côté l'agnon surtout. Bah propos agnon surtout. Bishop Alobi. Qui corrige nakanisi que Bishop Baraka na pesi mbote bisika zali nzambe apambola nga nakanisi que oyebi bien que pendant que tout ça la émission tout ça la ni contre ni pour nakanisi que Bishop Baraka tanga hôtel émission oyo akoyeba nga déjà na voix parce que ayokanga déjà na voix ko bondela pona ye na sujet na ye pendant kaza na prison intercession nangé kota prière pona ye ba bondela pona ye tozwa ba audio totindel na sengi numéro pa ya Alvin apesinga numéro ya pasteur Baraka na kati ya Brazzaville na zuba prière nyonso o esalamaki na tie yango na audio na tindeli ayamba yango à partir ya prison ayoka yango. Je pense que soki a oloba ndinga azoloba na tali ba émission que batu nyonso ba abandonaki ye batu nyonso balingaki balingi ete batu nyonso bazoloba kazandoki eza o batu nyonso baoloba te parce que biso ba misuto soutenaki mais tant ozo soutenir mutu il faut pas que bino nyonso bokende ko soutenir ye sur le plan physique dans le sens où bino nyonso boye non bokangi ye pona nini te d'abord likambo bakangela kena no biso to yebaki te bien que ba pasteur o bazalaki ko lia na ye wana peut-être bango baliaki na ye bati basundoli na prison ba misu basaleli kutu be mission ndenge moko alobi balobi kazandoki mais bakendaka na cher andoki bateyaka ndoki akabela bango mituka selon bango selon ye bango bazobenga ye ndoki mais akabela bango mituka balia apesa bango bambongo ba $20,000 ba $2,000 bazwa bango nyonso atangi bakombo na bango banda na francs tatu kankenza kita bango nyonso wana. Bon je pense que tango pas na prison nande ko Alvin to salaka mission na kantike émission wana ezali na la voix céleste na yebisaki bandeko nyonso o balia kana pasteur Baraka bobungi boke wapi boyebaki ye lokola maçon te boyebaki ye lokola mécanicien te boyebaki lokola pasteur parce que bote en église na bakangi bolandela botinda bavocat na bino bo soutenir boyeba likambo ezani. Je pense que même si bakoka ko bimise longité bakoka otinda bavocat bayeba quand même bon bakangi ndeko na biso po bazali na ye biso ba misuto wa musika na Baraka to monana na ba télévision mais biso tozo quand même temps ya ko bondela pona ye pour intercession o ngai na kambaka ibondela ka pona mutu nyonso donc ouais ça n'a problème tout le monde est là. Mais en fait le propos il y a Bishop apparemment ça va à côté de la plaque il y a Bishop ezamabe parce que Bible ezoloba soki loboko ya gauche epesi droite ebate bolamu oya asalaki yango po bango bazongisele bolamu te bolamu okozela ngo epa ya mutu ya mukilité mutu oyo sali bolamu ozelaki yazongisele bolamu akozongisa te nazoka mwa Bishop azana ayebi liloba na Nzambe batu batiki ye na tango apasi plus loin ye moko alobi ba trahir ye parce que abandé ko sentir ba coup de téléphone na kati ya prison ya Kinshasa ya ke ba betiye net ya lobi ke non moment moko ba betiye ba bengi soki évangéliste awa ba yebise ke Baraka sa akomi à l'agonie ale batu ba leki ba sale esco be mission Baraka kufi donc avant ba sale mission ba Baraka kufi ba kosola non ba soda ba betiye soki ya kosi net ya sale à l'agonie ale koto émission salami ke Baraka kufi wana eza makambo ya zulu to yebite soki ça vrai. Mais ce que tu comme à niveau ya ke yaza musala nzambe Bishop Baraka musala nzambe état musala nzambe na niveau ya connaissance à parole yaza na trahison zoka musaye trahison bandi ko sala ya bandolo banyo solo ba wana mais non c'est pas normal yaza na connaissance ya parole trahison eza mukili omonaka oyo il faut bika trahison Judas ala ki wana balie na Jésus mabeni Judas Yesu sala ki mabeni ni Jésus asala Judas pour Judas nda bando kambo frère Judas ala ki wana gêné li a balé mais quand il faut trahir à trahir ce qui y a zo comprendre que parmi batu ba trahir ye ba pasteur ya tangi ba kombo bazana kati ya makambo wana alimbisa bango parce que jour abimi na prison je crois que na sala que mission na Cynthia Kapache
atuninga meto yokaki ke bolobaki ke il faut baraka tubeli tabimi prison na yebisaki baraka na yebisaki ke non baraka mogisho akolimbisa na yebango ninga na yebeli mais na kamwe baraka mogisho abengi ba journaliste na kati église na tempelo na nzambe azofinga baraka azofinga Roger Puku na tempelo na nzambe non wana c'est oyo yazo sala wana eza oyo yakosala te lokwa mosala nzambe vraiment aluka déjà ndenga se repentir et kosunga ye nzamba sungi ya bimi prison infraction o bakangela ye na Brazzaville mutu moko ayebi yango clair azati oyo lobamaka na miso ya batu nyonso na bemission baraka a escrokaki soki a escrokaki te ye moko akosala pe mission a expliquer non na escrokaki te mpona kosunga bana na nzambe oyo babetama bakuki pasteur a escroqué bon soki a escrokaki te ça va mais ce que ye moko na version na ye eza bakankienza bapasteur ya Kinshasa nde babenga kuna basalela ye likita bakanga ye ça reste à vérifier soki eza ya solo biloko nyonso ntango toloba yango fo koyebaka ke bozo engage nzambe bosala émission na cher boloba makambo eza bosolo soki eza na pasteur moko akota complot bakanga baraka mais baraka azoloba ke ya obanga sous prison te mbetu na ye etikali kuna ye aza moto akufa wana eza esprit comme aza esprit tanga kombo na ye bishop baraka lobake moto afundanga kuna eza kankienza biso nyonso toyebake no kankienza moto akangisa baraka dans ce cas biso mpe tokosalela kankienza bémission eza makambo koloba ko masquer parce que lorsque vous masquez ça c'est comme si bona baranki na bino na se parce que omoni ba makambo susu biso to ko sala analyse même bala musu na se wana moto moko ezopela kuna lokola ya frère wana bi ya frère wana bo sala analyse mais nzoka nde moto moko na se bino boyebite et pela malembe pour mukili aka compliqué. Prophète Marcus, voilà. Restons dans le contexte miracle. En regardant tout ce qui se passe comme miracle, le parce que neto loba ngana ba no loba miracle ozanandaku simba boye na sambetu bimisa omona mbongo tout ça bon je me demande est-ce que mbongo est répertorié dans la banque bon ça c'est eza biloko mo bien que miracle ne boloba que non miracle eza iloko c'est-à-dire au-delà entendement ya mutu mais makambo to komona deux fois est-ce que réellement est-ce que ce n'est pas une façon ya ko réduire la gloire de notre puissance ya Nzambe bon nakanisi que avant to koma na miracle il faut to talela pe nanu makambo pasteur baraka lobi nakanisi ke pona lo sukisa na ngwa vana kota na miracle parce que tout ça ka pas na ye oui toze pas na ye voilà. Pratique ya baraka que makambo ye alobi eza o esalamite neti na ba propos ya kolobake batu nyonso basundoli ye batu nyonso bazolobake ye aza étranger te ba congolais pe bana ba église na Nigeria ba congolais pe baza na église na France baza ba français te mais bana ba église na Brazzaville ko baraka mogisho azala rwandais azala ugandais azana droit ça la nzambe na mboka oyo parce que biso toyebi lokola congolais bon soki pas ugandais problème pe ezate nationalité eza na problème te problème ezake biso to wana doctrine lorsque on ba neti batu batiki neti ngai na 8 ans ko solana ndeko moko aza proche ya prophète Francis na ebisi non prophète Francis tatu selo ba propos ya baraka mogisho nga na télé la télévision qui a benga ye akangela ye téléphone et pourtant azolo ba ki bazala ki na relation ya bien yekutu mutali boso ko kabela ye mutuka mais ndeko na ebisi nga non to kenda ko tuna Francis tatu tina Brazzaville mais baboya kokotsa biso place bachaki baraka et puis to banda pe ko benga ye ba audio pe ezali kutu ya kosolola na ye ko soutenir ye omoni c'est pour dire que pasteur baraka faut comprendre que batu nyonso bakoko kende ka mbala mo te na liboso batu te asali mabete pendant que likambo ye bakangela ke banaki nonti biso ba misuto soutenir ki na prière c'est comme ça batu nyonso bakoko soutenir ye na justice te parce que tawo yozo zela ngana ko soutenir yo ngape na bitumba ngana na bato babundisaka nga na ye ko soutenir na likambo na yebite batu wana pe bako sangana suna oya yo allez na perdre repère ya ba ennemi mususu et pourtant de nazawa na yebi quand même que quand wana eza quand ya bato ba combattre musalanga na osala so na ye na koti na bitumba na yo et ko déséquilibrer nga ya ko identifier bato mususu ba combattre nga wana eza moko ya makambo peut-être passer baraka ayeba kiteke to soutenir ki de deux na o etali miracle bible ezolo baboyi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même si tu as dit miracle les locaux, bah quoi expliquer en parce que ça la maka na volonté ya mutute, ils ont ça la selon l'esprit de Dieu. Mais bah miracle wana pe, tozo comme un moment où wapi, to comme une attente de la fin où Bible les ont précisé biso sur les faux prophètes. Nandenge bah ça la bah miracle Bible bon bien le côté. Ici, je ne suis ni contre ni pour, mais s'il faut faire des analyses, miracle lokola ya mbongo et bimi na pochi ya mutu. Wana eza miracle ya ndenge nini? Est-ce que mon eza la Bible dit à la sueur de ton visage tu mangeras du pain. C'est la Bible. Na mutoki na yondo lia lipa. Mutu ala mugi na tongo salite à une église pasteur habillé bissier au nom de Jésus $1000 na poche. Atielo bo na poche $1000 rebimi eza magie. Na lobi eza magie. Na lobi eza magie. Ya solo eza magie. Na yebisi yo pona 4e fois que eza magie. Mama bengi aza na ndako bisi kota na chambre tombola $500 eza wana eza magie. Na lobi boye eza magie.
La Bible dit à la sueur de ton visage tu mangeras du pain. C'est pour dire maintenant le bas à ta père spirituel nanganda saliango. Non le ka on le bakeza magie. J'aime bien la façon de communiquer. Voilà, déjà ce qu'on dit père spirituel nangana le ka le bakeza magie. Bon, et puis l'État congolais faut la Bible dit à la sueur de ton visage tu mangeras du pain. Mutobimana tongo asali ne bandeli ya mukili omo na nzambe moko aza travailleur. La Bible dit au commencement Dieu créé. Nzambe moko na bandi ko travailler ko créer, abandi ko sala. Yango moni pe bana liboso. Kayena Abel babandi mbala moko travailler. Bazelaki ba transcona ba société musuye yate, il travailler. Donc pour balia ba vivre, faut pas travailler, même pour ba payer offrande, ba travailler. So yo une église au sala raté. Pasteur a pointé au frère nazomo na nzamba hotel sango zampia ko na posa garantie sikoyo ka miracle na poche no $500 ochelo boko $500 ebimi eza magie Dieu cause à la pas aventure ba yoka na ki bacha $500 na poche ba impressionner batu parce que miracle wana e ko bongisa vie ya frère wana te e ko sala pe batu baza wana ba tubela te soit ba se repentir ba ki na bokonza likolo eza magie so que eza magie te eza ba aventure défi lancé edingwe yaka. Il y a certains noms qui ont été cités. Au pasteur Barakaza n'a pas besoin. Baya ceux qui réellement à l'accepter. On a une question moko. Ba morgeze belé awa. Ton répertoire ont déjà allé. C'est on a besoin qui a assez cuissant l'accepter sobo. Et puis quelqu'un a besoin que tu découvrir to yebaye. To keka inde ngana ocha ba caméra. Carburant na tie to bando ki neka na morgue. Miracle mbala moko a prier ba morgue ba tout bibembe tout et c'est cuit. Mais oya kozela que nous on a lancé défi. Boya kutu na nani boye bosala boye. Est-ce que quelque part et ça ka ko réduire nzambe parce que Dieu quand même toko qui tient à niveau mangamba c'est bon on dit. Na kanisi que na o etali na nkose kwisa bibembe. Je crois que ça lui déjà banalise trop likolo ba bibembe nyonso o ese kwaka. Na kanisi que biloko wana ezaka mingi na Afrique awo. Parce que Michael Jackson na mbongo nyonso zaki na ngo ebele wana tanga kufite oka pasteur mo aux États-Unis te ko akindola musayi. Parce que ce pasteur moko la musaka penza bibemba zalaki nde ala musela biso Tshisekedi avaba kundai na morgue parce que attestation de décès pour tout le monde a raté papa miracle zo sala mate ba benga batu na ba caméra bo ya lelo ba osekwisa mutu te soki miracle ko sala manzambe ko sala ngo sans pour autant peut-être pasteur ayeba to vanda ka bomuta bengo na téléphone papa bondele pona ngana sala examen mio mebungi fibro mebungi yo mo pe elekelio yo mo ko pe elekelio. Mais eza eloko moko te ba préparer na ba caméra ba memi na ba caméra ba préparer yango moni lorsque ba faux miracle ezokota na kati ya évangile ndenge moko pe na ba faux prophètes o bazokota na kati ya évangile parce que lelo Satan a moni que bato ba ke suba ndako nganga te azu ba serviteur na ye alatisi bango bato japesi bango ba bible bokende bote ya parole après bo zwa ba amo wana nyoso boyela ngai yango moni sko tango ba miracle wana nyoso bandi ko salama. Il faut tout ça la banalise à côté de sa banane nzambe que ligorodo eko mananzo to amutute. Musele kete pe eko fanda na kati nzoto ya mutute. Mais si on se le bien parce que corps étranger ko fanda jamais na kati. Yango na lobi déjà lorsque biloko wana ezo salama na kati ya église ezali abomination. Ce sont des faux miracles oyo wapi Satan azana kati ya kosala na kati ya évangile. Etikala koyeba ke mukolo Jésus Christ akobeta ngonga na ye. Ya koya akotuna te pasteur junior yo obikisaki combien de personnes en mbasu ba magoro de meko te combien bandimeli nzambe nde nzamba ko lukai baba am yo sauver miracles importés zo accompagner musala to ça mais ce que l'église fondement na ngwe komika miracle muko miracle ko sala maté ce qui fait que bato ba ko kota banda kwanga abanda ke église na ye na manki ona ni loko moko bwa ba aventure siko tanga moni miracle sa masuti akomo luka siko na ogesimba kisi wapi pona yana sala makamba to balanda ngai biso to yebi ke église eza bâti na parole du Seigneur parce que parole nde yango Jésus atikela ki biso yango moni même nzambe na lola ava banda mission na Moïse apesa ki yena no bâton apesa ki ayebisa ki na Moïse zwa bâton za nango na maboko bwaka na se ebongwa ni serpent. Nzamba bande ko utiliser Moïse na bâton wana nde kabola mer rouge bâton wana nde babeta na libanga ma ebima bâton eza parole de Dieu parce que yango muto bande osala ke soki Moïse atombol de gauche ba mouton baké na gauche so atombol de droite baké na droite parole nde zo guider église parole nde zo tambusa biso eza miracle miracle eza bien mais soki ekomi kaka ote mbongo ebimi na poche mo ligoro de ebimi na nzoto mo eza ba faux miracle. Eza biloko o eko changer nango vie na oti même si Hollande parce que tala yo moko bando banda Hollande koto yo ligoro de binoké koto e OK changement ezate na vie. C'est pour dire que il faut arrêter avec ba tempête wana et puis ya ke likaka
tala ba miracle nyonso bandaki kala na mboka awa nyonso lelo eleka esila succès esilaka eyaka na bapériode eza banimero bato bazwaka basaleli yango na période moko boye esili donc période moko ezalaki miseleke te période moko tina banyoka namoni ndeko moko akwei na kati église fongola evra bafongoli puta nyoka o nyoka abimi na libumba oteli nyoka o abimi na libumba ndeko nandeko na ebite soki mobali na yala laki suna ina mbetu andima mwasi wa bimi nyoka bongo ya suna ndako na yali bala na ebite so ba prépara kango ndenge c'est que ndenge zana jour moko boye to ko fanda léopard ko bima na nzoto wa mutu na kati église léopard ale na pasteur déjà nyoka obima mais léopard peut fois bima parce que ba demo bazaka na serpente ba demo bangando bazali ba demo donc demo la taka banyama nyoso jour moko lio ko bima pa ba lié pasteur l'église mo na Kinshasa nde ba miracle no so ekosila. Merci beaucoup, prophète Marcus. Merci. Alors, c'était quand même notre première parenthèse. Nous allons prendre le thème parce que toi aborder quand même tout ça en Nzambe, on ne va pas rester quand même tarder sur Marambezo, les Kanango. Dis-moi, contribuons quand même à faire que l'œuvre de Dieu est née Liboso. Qui nous attire ce malheur? Ce malheur. C'est les thèmes où vous allez exploiter ces derniers temps, déjà une semaine pratiquement. Mais les thèmes où vous allez qui malin pour enfin un peuple de Dieu va comprendre ma camp. Prophète Marcus, pourquoi avoir choisi d'abord ces thèmes? Qui nous attire ces malheurs? Merci beaucoup. Ce qui te choisir thème, il y a qui nous attire ces malheurs. Parce que le lot, banana nzambe belé, malheur na bango bakoma kolobeza volonté nzambe. Mutu azo souffrir, ba yebisi luka délivrance, ya zoloba non. Bible zoloba que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc il y a beaucoup de versets mal interprétés. Mais ils allaient avant. Hein? Oui, mal interprétés. Okay. J'ai dit des versets mal interprétés. Le problème est qu'il y a interprétation. Parce que dans cette interprétation, mutuna mutwazana na ndenge nzamba ko inspirer na compréhension, oui, mais ce que interprétation lorsque eza mabe et ça peut défaut na vie ya mutu atikal na kata ignorance moko. Parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Parce que Tolobeli thème na biso 14 jours qui nous attire ces malheurs. Pourquoi qui nous attire ces malheurs? Parce que batebele lelo bakansaka malheur na ye ezali nzambe nde andimi yango okoyoka serozo o souffrir volonté nzambe ndeko mo ebisinga papa na né au 2019 depuis janvier tito koma tokufeli 3 personnes na famille. Grand frère, grande sœur et puis petite sœur nanga. Pasteur na biso alobi tout concours vient de ce qui aime dire. Pasteur alobi za volonté nzambe yokanisi si penza soki nzamba permettre quitter bandeko no balimba kufa. Non, ils ont battu bakufa ka nzamba permettre te. Abel a kufa ki nzamba permettre ki te. Abel a kufa na erreur na yi. Il y a des personnes qui meurent na ba erreur na bango. Abel na Kayen na Abel baza bango mibale. Nzamba boy offrande ya Kayen andimi ya Abel. Kaya siliki akomi na likanisa sala ndeko ne mabe. Nzamba bimeli Kaya bandiko yebisa ye Kayen. Lisumu etelemi na porte na yo ko sala yango te, ko sala mabete. Abel a oyo kanzamba zo reprocher ndeko na yi. Abel a comprendre que a comprendre que ba be wana ndeko na ya linga sala yi. A continuer ko liana ya ensemble, ko vivre na ya ensemble, mukolo Kaya zo bo mabel la Bible dit comme ils partaient ensemble dans les champs. Donc bazalait toujours ensemble. Soki Kaya ko kay ko kabwana na Abel, a ko échapper na liwa. Yango moni tangu penza mba ye azotuna Kayen où est ton frère? Kayen pas répondre nzambe, o chakinga magenya ya ndeko nanga. Abise na bongo chakinga gardien ya ndeko nanga donc yo chakinga delta. Protection ya ndeko nanga. C'est pour dire Kayen pas linga yebisa nzambe que soki yo muto batela katangu na bomaki ozalaki wat. Et puis nzamba zo yebisa Kayen, le sang de ton frère crie makila ndeko na yo egangi. E bongo mungongo nkolo, e bongo mungongo. Oyokaki mungongo te po ya na intervention yo yeka atangu makila si esopani. C'est pour dire que na sena moya wa mutu ye moko azana part ya responsabilité ya koyeba kotambusa vie na yo. Nzambe pas na part na ye ya responsabilité, Satan n'a pas na part na ye ya responsabilité. Ce qui t'aime autozolobela qui nous attire ces malheurs parce que batobele bazo bondela mais bazo souffrir. Batobele bazo bondela mais na kati ba problème batobele ko bondela comme le la vie na bango ya kolela. Yango moni na église belé lelo ba komi ko organiser ba 5 jours ya plaireuse, 4 jours ya plaireuse nzambe ayoka kolela te. Malheur ce que lesquels yo telema na prière bondela nzamba délivrer mais kolela te. Ba prière ne soit plaireuse ba to sala na église wana nzamba ayoka ngote. Prophète Marcus, comment découvrir que le malheur dont on a traversé, Ezali n'a pas la responsabilité en Zambé, oui. Ezali n'a pas la responsabilité à diable, et puis Ezali n'a pas la responsabilité dans Ngamo, parce que le but qu'Ezab n'a pas la responsabilité. Oui. Nous devons découvrir facilement que malheur on a traversé Ezangamoko na ndengenin.
Jean chapitre 9, la Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Les disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Yesu amoni aveugle à l'obé le côté. Mais ba ye kolitong ba moni ba tuni ye mola kisi ye bisabiso. Nanya sumuki po papa oyo abotama aveugle. Donc d'abord les malheurs tozomona yango d'abord porte nango eza péché. Parce que lorsque papa oyo bazolo ba un homme aveugle de naissance, c'est pour dire kazalaki un homme âgé, un responsable, mutu donc mukolo, mais à mon akate oyo peut-être baninga bazomona na âge na ye. Alors malheur ya liboso c'est le péché. Mutu ye moko tanga sumuki akobenga malheur na vie na ye. Akoyeba ke malheur nanga ezali vie ya péché, soki ndenga ola nanga na yo awa nano atubela te. Banda vie na ye nano atubela te. Nano sala ba repentance sincère te. Nano abandonner vie ya péché te. Déjà il faut identifier que malheur na ye eza ye moko. Ça c'est un. Siko muto aussi atubeli. Muto aussi a accepté Christ. Muto aussi a komi kotambola na ko banga nzambe. Abota te, abala te, 40 ans musala te, ndaku te. Pasteur ayebisa ye, non nzamba olection épreuve. Nzamba olection épreuve te. Épreuve nini nzamba olekisa yo? Ya nini bosali na nzambe? Nzamba alekisaka mutu na épreuve, mutu asali na ye parcours. Avant alekisa Abraham na épreuve, apesaki ye Isaac. Après ayebisi ye Abraham soko linganga pesanga mwana na ye. Yo nzambe na pesa yo loko lukaka te. Bando botamo souffrir. Yo lo banzamba olection épreuve. Yango moni pour mutu a identifier que malheur nanga c'est le diable, c'est lorsque mutu oyo asali repentance sincère, abandonner les péchés, mutu abandi kotambola na kobanga nzambe une fois que dans la crainte de Dieu, mutu azo souffrir. Il faut déjà identifier vie na le roi ya Job, que c'est le diable. Parce que Job, la Bible dit, azala qui intègre. Job craignait l'Éternel, mais malheur est bêti na vie na ye. Et loko ya pas c'est ça que ba maté, ande na lo ba maté, ezo sala ke batuba comprendre makamsu bien te. Au moni serviteur ya Job aye ko yebisa Job, le fait de l'Éternel est descendu et tumbi banana yo et tumbi biloko na yo. Ce qu'on pona Job abandi ko kanisa ke le fait de l'Éternel c'est que moto nzambe Job abandi ko lela. Nzambe nanga na zwi mwasi ya mutute. Nzambe nanga na bomi mutute. Nzambe nanga na sali mabete. Nzokande ezalaki problème nzambe te. Soki Job akoka ko telema na combat spirituel, à combattre le diable du fait qu'azalaki intègre. Satan alinga bimananda kwa Job. Mais du fait que Job yaza okansaka ke nzambe mutu abengeli ye malheur, ya vandi wana kaka nzambe nango zoloba nini papa na sali nanga mabete bana bakufi ba travailleur bakufi biloko esili Satan ake plus loin atiena malade na nzoto na ye. Job abandi ko zoka bapota bandi ko kwanza et pourtant nzambe bisaki Satana simba biloko na ye meko simba yete. Mais Satan tanga ye asimbi na Job. Plus loin Satan ake asimbi na ba travailleur à Job. Et pourtant, quand tu fallait que simba moi c'est à Job parce que moi c'est Azam Pandi à Job. Mais Satan a qu'à bomina ba travailler parce que moni batunde totalement na mukilia wa. Soko za na protection nzambe te oko kufaliwa compagnie parce que ndo za boyo za boss, oza na ba travailler rebelle. Soki le lokoti na loge ba sengi o mutu, soki olingo lekisa cameraman, oko lekisa yeso ka na vie de prière te. Parce que ba travailleur bazo faire partie ya bénédiction nzamba pesa ka mutu. Yango moni Satan a yebisi, nzamba yebisi Satan a simba biloko a Job. Ko simba Job était mais Satan a simbi na ba travailleur. Donc ba travailleur ne basé pas na yo bazo faire partie ya bénédiction nzamba pesi. Donc c'est pour dire que travailler pas mutu azo kiltiste et qu'on a vu des prières te. Mukolo azana besoin makila akochona nzungu malembe neti hein manager ya ndeko wana kufaka. Oya oyebit. Voilà. Achona nzungu facilement na famille no ba okamwa ba ebite liwe wuti wapi. Sikoyo po mutu a identifier bien malheur na ye. Eza yé mon côté, il faut muto accepter Christ avec la repentance, muto autambola l'intégrité. Job siko lokola bazo ebise que c'est le fait de l'Éternel. Job abandi olela nzambe nanga te koza la kana yo pe yo vino ezaka kolela. Nzambe nanga na zwelo kwa mutu te na mukilia wa mon frère bako boma yo son zwelo kwa mutu. Joseph a se retrouvé na prison azwa mwasi ya mutu te asimba pe mwasi ya Potifar te ma se retrouvé na prison. Na mukilia wa okoza lo yibi lo kwa mutu te me batalika oboti bana no basi kitoko bo kolela bango baloki yo bana. Bakota loboti bana no mibali ya kitoko te soki ta kolela bango ko bonga bako lokavia bana na yo nyonso bakomba sular bakuluna ti ata moko asungio te na mukili oko se retrouver na prison Satan a tchaka batu na prison na ba innocent une fois vie de prière eza mukie oko se retrouver condamné mais innocent. Alors pour na bandeko bako comprendre que malheur na ye c'est le diable. Au moni vie à Job craignait l'Éternel mais Job a ignoré qui ka parti moko Bible zolo ba Job a ke plus loin a sala ba offrande pour na bana na ye. Azobanga kemba musu basumuki Satan kota. Mais Job ayeba kite que Satan n'a pas kokota. Il faut ko bimisa ye. Combat spirituel contre-attaque. Parce que dans le combat spirituel, tu as une arme offensive, une arme défensive. Donc vous ne devez pas rester seulement malade, même lorsque malade est dans le quotidien. Il faut attaquer les diables. Parce que nous avons aussi des armes défensives et offensives. Parce qu'il faut utiliser les armes offensives dans la prière.
Il y a que déjà papa n'est pas autant à classe à moto qui ne retombe pas loi ou ça la guine famille n'absolu tous misalati. Là pourquoi lorsque mutoazo souffrir, il faut premièrement muto mon akate kenza mole sangana be preuve eza peut-être nzambete il faut aller tamboli na yo. Bible zolo bana mukanda kaka ya Job chapitre 5 verset 6. Tozo mukanda ya Job parce que wa raote Bible monene ezalaki ona makamno so balobia na batangi Bible. Job chapitre 5 verset 6. La Bible dit le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. La Bible dit le malheur ne sort pas de la poussière. C'est pour dire que na sima ya malheur, ceux qui ont péché té o mutuye moko commettre. Mbala moko to okende na Jean chapitre 9, Rabbi qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. C'est lui ou ses parents. Il faut voir aussi les parents. Parce que les parents aussi bako détruit vie à mutu parce que na sena moya wa mutu azo vivre 70% ya makambo ya hérité na kati ya libota, comportement, vie, elobeli, evangélie. C'est pour dire que na kati ya origine ya mutu akoza la paix condamné. C'est que lorsqu'il y a un verset biblique on a lingara bien, o bato bazolo bake si tu es en Christ, au commis une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Là maintenant, la Bible n'a pas dit que ce qui m'ont commis en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. La Bible n'a pas dit si tu es en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pour dire que ce qu'on peut oser en Christ, au commis m'ont sikat. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, lorsque tu as m'ont en Christ, mais vie oyazo bika en Christ ezaka vie avec kala tanga za na babar na ambiance azaki na vie ba déception ba échec ba blocage accepter Christ le même ba blocage ba déception et continuer kolandaye. C'est pour dire que muto yo domaine il y a délivrance et échapper. Il y a quand ça qui a quoi accepter Christ n'est makamno facilité. Il faut chercher la délivrance. Il faut muto soit luka délivrance. Il y a un moni thème oye qui nous attire ces malheurs. La Bible dit les malheurs ne sortent pas de la poussière, la souffrance ne germe pas du sol. C'est pour dire que lorsque Moutazo souffre, ce que Zaye Mogote to baboti na ye, diable azawana Mouto fate le mabunda à combattre, à accepter que vie na yo mubimba, olela kakaka, ozo échouer, nyo sosala ke simbate. Même année peut-être ebandela ki ona kolela, ezo ki neko sukelo na kolela, age pe yango ezo poussana. Pasteur azo bisayo non, omoni mon frère. Tout concours vient de ce qui aime Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il faut vraiment tout ça la thème sur la volonté de Dieu. Et son abana nzambe, neti question loko tuni wana vraiment ko son abana nzambe. Muto ba commerce kako identifier que malheur nangeza nzambe. Parce que Bible zolo ba pe que na mukanda ya Jonas nzamba tindie akendote ya na Ninive. Jonas ake azu barque moko zo ke na Tarsis, afuti mbongo na ye akoti. Mais na kati ya barque oyo batu so bakoti na bakolina bango ba yeba kite que parmi batu to koti na ba client, mutu moko akoti yao. Azana problème na nzambe ba yeba kiti. Bible zolo batango ba komi na katikati yebale tempête bandi ko beta. Bato ba bandi ko lela. La Bible dit les marinières eurent peur. Ya kenzelo to kendaka butu moyi mais lelo tozoko ko kendete. Même mutu moko la ndanga na yo. Avant makamno so bando marcher bien. Lelo a comprendre kaza stationner quelque part, ba faire esimbate, musala esimbate, via ba esimbate. Mutu fa luka yeba nanya obengela e malheur. Bible zolo ba ke marinière oyo bazui ba biloko na bango ba bandi ko bwaka na mai. Plusieurs personnes baola nangana yo ano bande bandaki tizo kene kosuka à perdre libala, à perdre fiançailles, à perdre mbongo, à perdre musala. Bible zolo ba ke ba bandi ko zwa biloko na bango, ba bandi ko bwaka na mai. Batu bazo perdre biloko baza ba famille ya Jonas te juste parce que ba koteki na kati ya barque moko na Jonas. C'est pour dire que na vie mutu muso akwa attirer malheur na vie na yo ezaka po bota mina e famille moko po boza ba associer po bosala kana ya affaire moko ya zana ba malheur na ya zana ba même ndenge to engagera batu boy mutu muso akwa ya zana ba biloko moko ya famille na yezo landa ye o mona ko pesi eloko e baby o pesi eloko e baby o donc autant sentir que mutu a baby sanyo so na pesa yi. Jonas a memeli batu malheur na kati ya bar. Bible zolo ba fait des comptes bandeko batali balobi te biloko nyoso to bois ki po barke comme a pepele solution exacte. Babité, faut ce qu'on a ça la bouclage. Au moins, sous-thème, il y a qui nous attire ces malheurs, bouclage. Babité, faut ça la bouclage, tu es infiltré. Kotaki, tu es infiltré, bimagi po, marambabo et banda, tu banana, tout le monde en goutte. Mais nous retrouvons dans l'église prophète et ce genre de personnes, Moutou. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est assidu, qui est prêt à servir le Seigneur. Soukazimbo monae, à Pesaka. Mais au comment ça dire que tant oiseau pesa c'est mathématique dans l'église moko bazo ebise balbi que non c'est parce que quand tu donnes au pesa batumsu sans pour autant ba état d'âme na bango ça dire que bato wana ozo pesa ka wana avant au pesa bango sengel o ba état d'âme na mo yango ezo sala que non
tant bango bazui bazokende kosalela mbongo na yo na ndenge ya mabe. Pasteur c'est une question. Merci beaucoup papa. Na sepelaka na ba question na yo po wana siko to ko bouger moi mukie pour na répondre ngo to bouger moi mukie na thème. Lorsque ba yebisi yo ke ozo pambola maté parce que pasteur yo zo pesa mbongo na yo aliaka oyebi état d'âme na été peut-être azoli yango mabe. Il y a un verset biblique où il soutenir les Camerounais. C'est pour dire que Moutalobi en cause à la moi 70% a raison. Dans quel sens? Moukolonzamba tindi prophète Samuel a kende kocha David mafuta. Prophète Samuel a kuti David était a kuti Eliab. A tomboli mafuta cha na mutunzamba lobi yete yesi na bwakai. Siko tozo luka lisumu ya Eliab na Bible tozo mona ngote. Lisumu ya Eliab ezaka parce que Eliab azalaki soda ya Saoul. Lokola nzamba bwakaki Saoul abwakaki na armée nyoso ya Saoul. Soki nzamba bwaki pasteur akobwaka na batu nyoso baza na sena et ministère na ende nzamba bwaki. Batu nyoso bako investir na ministère wana ba pambola maté. Il peut avoir raison. So nzamba bwaki pasteur. Non mona ba pasteur ba créer ba rébellion, a créer rébellion afingi papa molimo na ye. Ndenge boyoka wote nga papa molimo azalaka te abimi na malédiction wana. Aki afongo l'église. Bino boyebite boyebo bando sombele ba instrument, bando soutenir. O mona ke bo soutenir ye bo kauka. Parce que là où Dieu n'est pas, nzamba zani na katite. Yo quand na pesa ki nzamba, pesa nzamba te. Lorsque vous donnez au cas où. C'est-à-dire un serviteur de Dieu peut aussi être aussi la base de malheur. Oui. Un serviteur de Dieu aussi à cause de la pas à la base. Un serviteur de Dieu à cause de la pas à la base. Et ça le voit pasteur Andoki Bazat. Et ça le voit apôtre à Belgique wana. Ouais, après ça qui pasteur mo Kindoki. Na l'exa qui mission on a bolanda qui pasteur a expliqué que notre legi nanda ko apôtre, to legi ba rognon. Après ngana na Belgique na comme mona na butu, batenga moteur na makolo na se retrouver na mbujima bato balo bachiluba. Ozomona siko apôtre wana mutu bato ba okende ko investir na ministère ne ba opambola manandeni ye moko na no andoki apesa bato kindoki bato ba opambola mandeni c'est un sorcier ozomona siko sorcier oyo ba pasteur musupe ba benge ba matin na cher na bango ate azo plus grave va imposer sous bato maboko un sorcier azo imposer azo cha bato milimo ndini yango moni siko oyo pasteur pas cause à la base il y a malheur oui pasteur à cause à la base. Soka za na crainte de Dieu, soka za mutunza mbabwaka, soka za ndoki, soka zo kiltiste. Bato bako investir na ministère on a ba pambola matin. O biso to pesi na biso nzambe po yoki lelo balo bakete balo baka. Oh, et bon ce pasteur ana ndoki ngese ngala kendela kanzambe. Tin, o kendela kanzambe soka kendela nzambe kena ngomba. Du fait qu'on y a na temple wana ozo faire partie ya bato bana kati alliance wana. Soka za na sorcellerie, soka za na alliance na diable, tango zo baka nzambe ya Christian. Donc Christian face à nzamba solo. So azaka na nzamba mabe o engager mba nzambe na yo. Petite parenthèse prophète, batona faudra petit balonga ba église wana, batika. Non, déjà donc ngate mna web ça ba longola. Balongola na église wana mais bango moko to ba la émission. Tanga bondela ka yemo soka bondeli bien nzamba ola kisa nzamba za na pocha mutute. Soka bondeli bien nzamba web c'est que place aux wana ya place mabe. A rolonga. Parce que soki kaka ozopesa badim o kauka. Il faut total asko yo. Il y a des choses hein s'il vous plaît. Bato ba pesa ka bakaukaka, a pesa o kauka, faut total des choses na vie na bango. Hein pasteur Cédric. To total ka pasteur te, il faut total la payer moko. Parce que la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Donc Nzambe avant de m'offrande na yo faut andima na yo moko. C'est pour dire que yo moko peut faire na vie à bien, otambola bien obanga Nzambe. Lorsque tu donnes ton offrande, la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas seulement na offrande aux OP, ça même yo. Oui, oh papa, o uti kuna na mibali, on a mobali ya moto trouble libala ba. Mobala batunda pesi yo mbongo bandi commerce. Oyena mbongo wana otie dim, ser oka. Pasteur akosote. C'est même la vérité. Moi si moko le la kuna libala na yezo panza na yondo o troublango. O trouble libala batu bien, mobali wana ozo mbongo apesa yo zo sala ba commerce na yo ya Chine Dubai, o somba ba boutique biloko, siko moi si anda ko souffrir na bana. Mais ya yo pesa, kasi yo jusqu'au mbongo wana yo pesa dim oka nzamba pa mboloti. Ngana ko lia na ngadim, mais yo oka. Te papa, nzambe basaka na kanete, a camarade mututi. La Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Nzambe faut banana na ko agréer yo. C'est pour dire lorsque même on fait sa dîme, on fait ça source ça bien. Et ça le quoi bah pesi bino chantier botonga, il faut 10 sacs à ciment. Yo, ke kuna oyibi 5 sacs. Aujourd'hui 5 sacs wana balusi zelo ebele otonginda kwa batu mabe. So na 5 sacs no wana oteki ozumbo wana yo pesi dîme. Opambola matin. Wana pesi ka pasteur alungola mulunge nyo sote la kialia na yibo. Mo opambola matin. C'est clair. Qui nous attire ce malheur, c'est le thème que le prophète est en train d'exploiter. Donc, le long de toutes ces semaines, c'est-à-dire déjà les lots, tout consommer déjà la première semaine, tout ça la deuxième semaine, et on ne sait pas peut-être même sous-soumettre. Mais prophète, avant de continuer quand même, adresse pour la batouba, au bénéficier de la matière et à boy.
parce que tu peux s'adresser dans Katika, tu peux s'appeler sous son souka. Pour ceux qui auront besoin quand même, il y a Koya, Koko tapé en comptable à bénéficier parce que les gens généralement, c'est dans toutes ces familles où toujours vivent au Maramba Boy. C'est-à-dire que Maramba Boy, on ne peut pas s'en passer. Au les gars côté, yango. Donc ce n'est pas totalement si ils athées et pas non quoi aller. C'est-à-dire partout ces logos, il y a pena bandekonyo surtout. Oui, nakanisi que Nakati qui nous attire ces malheurs. Adresse Nabso premièrement le numéro de téléphone est affiché. Oui. Est affiché, donc vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vous envoie l'adresse complète de l'église. Une fois vous m'écrivez sur WhatsApp. Pour nous expliquer pourquoi est-ce que les malheurs sont dans ma beauté belé. Bah tout faut pas ça la bouclage papa. La deuxième semaine on continue à soutenir mon bouclage. Bouclage c'est ça la makaka ceux qui vont sentir que ça ne va pas. Au moins nakati ya bateau mbonge bandiko beta. Pendant que mbonge bandiko beta, bandiko zo biloko na bango ba bwaka na mai. Bazalaki bandeko ya Jonas te. Maman moko azaki na saki na 10 sacs à pilipili, soki na teki na ozo bénéfice. 4 sacs à masangu. To ba yebisi bwaka ka na mai, il faut ndimaka perte, l'essentiel to se sauver. Donc ba bénéfice que tu vas to abungisa déjà. Papa ba bénéfice ba bwaka na biloko na bango na ba intérêt nyo se bwaka na mai. C'est pour dire que na capital ba bwaka ki na mai. Oyo batikala ko sauver za molimo na bango. Donc beaucoup de personnes lelo a perdre nyo azaki na ngwati kelka na molimo ka ninga opema wana. Yango kasko lelo ba chrétien ba. To komina le 31 décembre. Yo kasko pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-nous au bota quitté, au bala quitté. L'essentiel nous a pesi au paiement. Amen. L'essentiel nous a pesi au paiement. Paiement nous a pesi bandoki, a pesi bandumba, a pesi banganga. La Bible dit je mettrai la différence. Nous avons vivre la différence. Après ça, nous paiement na kimia. Nous avons pesi au paiement nesika rovan. Nous avons pesi au paiement nesika roulal. Nous avons pesi au paiement, pesi au kimia, pesi pena vina banana yo kimia. Et ça te côté comme le 31 décembre. Nous avons pesi au paiement, paiement les kinyo so oui paiement les kinyo so mais paiement nous avons pesi bandoki, a pesi banganga, pesi ba magicien. Nous la Bible dit je mettrai la différence. Yon zamba pesa yo pema na kimia. Oza na kimia te. La Bible dit le malheur ne sort pas de la poussière. Wana kimia te na misala. Wana kimia te na ndako. Wana kimia te na santé. Tika prière à 14 jours. Zamba pesa yo. Zamba pesa ye kimia. Donc bouclage de salama ki na kati ya barque. Bandeko ba beta marinière beta tour na sima ya barque. Akuti Jonas olala. Elle dit oh papa. Biso to souffrira to boka biloko yo lali. Ah yango mona kana ba famille. Mutu azobengela batu malere yo mona alobaka te so tuni tata mwasi yo zo kipete biso bana yo tokoli to bala tabite biso na famille na biso kindogezala te kindoge kozala te na munoko mena mulimo bateka bino kindoge kozala te na munoko mena butu botekama Jonas alali on dirait ya yebi likambute on dirait kutu tiba kokufa wana problème na ye ezate or azao sala ngo parce que ayebaki ke ye mutu abengeli batu malere pendant que basali bouclage balobi ko photo tirer au sort. Bat bêtise ke boy pas écoué pas Jonas. Ah papa. Yo muto bengeli biso malheur. Outina nu wapi? Okoti na bateau ndenge nini? Tala. Jonas abengela batu malheur baboka biloko na bango, akotaka na barque wana felete, afutaka mbongo. C'est pour dire que ezana ba famille mususu ke ko bala kuno futi dot na yo bien. Mais okwe na famille ya malheur. Et puis vino e ka occupé baby. Au fouti dot, mais va récupérer vite. Mais Jonas a fouti mbongo na barque avant kota papa fouta ki billet. Tanga Bible zoka que Jonas paya les prix du transport à côté na barque mais a memeli batu malé. Donc il y a des familles comme ça au que no bali na mbongo no pesi dot peu biloko nyongo etikalité. Mokomi kuna on se retrouver et bongo Isaac. La Bible dit Isaac abala Rebecca pesi biloko nyonso atelo etikalité mais Rebecca kota nanda kwa Isaac abotati. La Bible dit Isaac implora l'Éternel à cause de sa femme qui était stérile. Parce que stérilité wana za malheur o Rebecca akuti nanda kwa Isaac po Isaac papa na ye Abraham asalaka pe na problème robota. Na Sara. Parce que baboti Isaac. Parce que problème wana ezaki na kata famille wana. Rebecca babali ba pesi mbongo nyoso mais ayeko kuta problème ya stérilité. Soki ezaki na époque na biso balinga baloba mwasi oyo abotaka te. Nzoki ezaki problème ya mobali. Ah oui parce que le couple nyoso bana ba problème robota to taka mwasi nda botaka te. Mwasi nda botaka te. Isaac avait la connaissance que likambo kobota oyo eza likambo uti na famille nanga papa nanga Abraham azaki na ba problème kobota. Ce qui fait que la Bible dit Isaac implora l'Éternel à cause de sa femme qui était stérile. Et lorsqu'Isaac a imploré Nzambe, Nzambe a pesa bango bana mapasa et Saouna Jacob. Merci beaucoup. Prophète Marcus, mesdames, messieurs, nous sommes talonnés par le temps puisque alors nous allons devoir chuter. Infiniment merci prophète Marcus. Je pense que vous qui avez besoin d'être en contact avec le prophète Marcus, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Veuillez les contacter pour avoir plus de pression par rapport à cette prédication, également ces thèmes qu'il est en train d'exploiter toute cette semaine. Alors venez nombreux assister et surtout par rapport à ces thèmes et le sous-thème blocage. Alors je crois que on va continuer très prochainement. Non, c'est pas blocage.
Non, non, je dis le sous-thème en fait. Oui, le thème c'est qui nous attire, Qui nous attire, c'est Malher. Le sous-thème c'est bouclage. Bouclage, Oui. ok, bouclage. Donc, nous allons chuter par ici. Tout batunyo so baolinga balanda enseignement, plus encore et continuer la chaîne Nabiso, bako s'abonner à notre chaîne Prophète Marquis TV. Lorsque vous faites le recherche na YouTube na yo, Prophète Marquis TV au moins la chaîne au s'abonner et puis tozobonde la butunyo sono bande konyo so baolanda biso na page Nabiso Facebook. Dans la page Nabiso okokoma Prophète Marquis et frata au moins la page Nabiso soko moni compte au côté de la demande na compte sur mon page ou cliquer j'aime la page pour rater ba live parce que toujours bon là na ba live pendant 23h à 0h et puis aussi moment prophétique ya ngwana to peut ça rappeler prophétie en direct pendant que bato ba komana ba commentaire toujours ça colla pour na bango nzamba pambo. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus rien à se dire. Je crois quand même, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, vous qui nous suivez sur Alain Dele TV, allez-y vous abonner sur Prophète Marquis TV. Donc, c'est la seule façon de soutenir également l'œuvre de Dieu parce que là, vous aurez plus de détails. Ah, Wabiso, la chaîne commerciale. Nenga likara, ah, boy, Nasuka, soit Futangambo, mais Bino Kuna. Soutenez aussi l'œuvre de Dieu. Aux gens ont moyen, ils ont la rate au kabela, bateau, bateau sur la nengona mais quand tapez dans le salon ensemble et aux ala bien, ceux qui peuvent même par nayo parce que ne balobaga en tout cas de temps à autre, on est évangile des anango, c'est ça? Évangélisation des évangélisation des gratuite. Évangile est gratuit, évangélisation est gratuite. L'évangile, en tout cas, c'est anango gratuit, mais seulement évangélisation, kunande sengaka ba moyen. Il faut le paquet. Prophète Marquis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, prochainement. Merci beaucoup. Tokutani prochainement. Merci à pasteur Polydor Saïdi depuis Boston aux États-Unis. Zambalola Bossanaote, mon père. Napesi vraiment bango mbote basé belé. Merci beaucoup. Merci à Gédéon. Merci à Jordan Panzoualidor, lui également, qui a fait son retour. Grand merci. Il y a Gianni Sita qui sponsorise Nouvelle Tendance Télévision. Infiniment merci. C'en est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ciao.